Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kolanda chaîne na biso ya www.zoomel1000.com. Lelo tozali na esengo mpona kopresente bino ba émission na bino oyo bomesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na kopresente bino ba émission oyo bomesana kozela mokolo na mokolo mpona kotalisa na bana ya Congo eloko nini oyo tobombeli bango. Ozali lokosu nazwi responsabilité monene na chaîne ya www.zoomel1000.com mpona kotalisa na bapeple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mboka toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato bamakambo oyo ezali ndenge wana te. Ebongi malamu ete biso bato ya Zoomel 1000 totombola mongongo mpe toloba tolakisa bango bosolo mpo ete mboka na biso ekende liboso mpo ete bapeple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala mpo ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso mpo ete ezali esengo mingi mpona kotambusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozala kaka bisika bozali nde bokolanda basango ya www.zoomel1000.com. Bandeko babolingo mbote na bino baibomesana kolanda radio Zoomel 1000. Bandeko babolingo lelo tozali na esengo mingi mpona kopresente bino ba émission na bino oyo bomesana kolanda mokolo na mokolo. Lelo bandeko babolingo tokolobela bino nini? Lelo tokolobela bino ndenge nini bokoko to coutume ya biso ba congolais oyo tovandi a libanda ya mboka, ndenge nini tokoki korespecte yango pe ndenge nini na kati na coutume wana ndenge nini moto akoki kobatela mibeko ya bokoko na ye pe ndenge nini moto oyo ayebi ete auti na tribu songolo ndenge nini akoki kobanda kobatela mibeko na ye ndenge ya kotambola na ndenge ya bokoko na ye mpona ayeba ndenge nini ya korespecte culture na ye. Ezali na bato mosusu bavandi mpe na poto bandeko bakongolais bayebi mpe korespecte baculture ya bokoko na bango kasi babelelaka yango te liboso ya bakamera. Me lelo eloko tokomi kokamwa bandeko ekomi na bato mosusu oyo soi-disant bazali koloba ete bango nde bazali kolinga mpo balibere Congo, bakomi meme koimpose bato na makambo oyo etali culture to bokoko. Bandeko ezali na bato mosusu tango azali na poto awa azali koloba na bato bokoko 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 ezali malamu mpona kotalisa pe culture na biso. Me tango yo moto ya Equateur ozali koloba na moto ya Bazaire il faut kolanda nzela ya bokoko. Yo moto ya Equateur eske bokoko na yo to culture na yo ya bokoko na moto ya aza na moto ya ba Congo eske ba culture na bino ezali ndenge moko? Po lelo tokamwa ete meme bakombata bakomi meme kokota na baeglise mpona kobanda koyebisa bato ete basengeli ete bosambela nzambe ya bokoko, bobanda kosambela bamama Kimpamvita, bobanda kosambela bapapa Simon Kimbangu, bamakambo ebelebele. Alors bandeko babolingo bazali kobosana ete moto na moto azali na culture na ye oyo ndenge nini akolaki na ndenge ya mboka na bango pe lelo oyo mingi bazali kolandela makambo oyo ya culture na bango. Belingi koloba te yo moto Equateur po lelo vandi na poto babengi yo kombata okomi kolinga koimpose bato meme bamakambo etali culture. Eloko likamwisi biso bandeko bakomi meme koyebisa bamama
balata lisusu basala basuki ya baperike te, basala basuki ya bameshe te mpo wana ezali basuki ya bamindele, basala kaka systeme ya bokoko. Bandeko babolingo, lelo oyo tokomi komona ndenge nini bato bakomi kolakisa bato systeme ya bokoko. Bandeko wana nyonso tu kaka baraison ndenge nini bazali koluka mpona bato babanda kobanga bango balanda mibeko na bango, bakomi kokosa o bokoko. Bandeko me ntango toye kotala bato oyo bakendeki na eglize mpona kobanda koimpose bamama bolata botya lisusu bameshe te mpo ete bameshe wana ezali ya bamindele, ifo bosalela bamakambo ya bokoko, bamakambo ndenge na ndenge. me eloko ekamwisi biso bandeko kaka bako mbata oyo balobaki ete ana bosalela banini ya bokoko te boye makambo ndenge na ndenge, me bazali kokende kodrage to kolinga bakongolais oyo bazali na suki ya bameshe. Bandeko, quelle confusion! Et puis bamisusu na basi na bango na ndaku baza na basuki ya bameshe. Bandeko, yangana tolobi soki bozali kosala lit mpo na Congo, boyeba ndenge nini modele oyo bino bokoki kosalela lit na bino mpo na Congo. Bosala kaka lit mpo na Congo te mpo na kosepelisa bato, tozali kosala lit mpo na Congo, alors bozali koya komélanger bamakambo ebele, bokozwa bamakambo ebele komélanger mpo na koambrouye bato. Ezali malamu te. Bandeko babolingo, lelo oyo tozali komona ndenge nini bato bazali koloba ete no, il faut bokoko na biso, il faut tokende kaka na ndenge ya bokoko. Oui, il faut tokende na ndenge ya bokoko. Pe bozali kokritike meme bamindele, makambo ya bamindele il faut kotika. Me bandeko, soki bolingi totika bamakambo ya bamindele, bino bolingi yango te, alors eloko ya malamu ezali nini? Il faut kobanda nanu kolongwa na mabele ya bamindele, kozonga na mabele ya bakoko esika bino bato boyebi ke bolingi kolakisa na bato ete bino nde bolingi korespecte mibeko ya bakoko. Alors il faut kozonga na mboka po ete kuna bokokende kosalela yango malamu, parce que bino bozali na mabele ya bamindele. Kaka mindele ano bino bozali kokritike bango, pe moto bazali kopesa bino bambongo na bango ya social, bango nde moto bazali kobokola bino na mwa makambo ya mike. Omoni teke makambo nyonso bozali koloba na biso ya bato bazali komona bino pamba. Bandeko, ngai mama ozali na kolingana talisa lisusu eloko moko tokolongola na masolo ngai nazali kobeta, ifo tolongola nanu makambo ya tabu mpo totya bato yo liboso polele to bimisa bolumbu na bango libanda po ete totalisa na bato ndenge nini bato bazali koyela bato na makambo ya lokuta pe kokosa. Bandeko babolingo, oyebi soki ozali kotalisa moto mosusu ozali koloba ete ifo tolanda makambo ya babokoko totika makambo ya bamindele, ezali malamu. Me ntango ozali koloba bongo, ifo mpe bato bamona exemple oyo yo ozali kopesa to ozali kolakisa mpo na kotika makambo ya bamindele. Mpo na nini nalobi boye bandeko? Nakoyebisa bino ete parmi bato bino bobengaka bako mbata oyo lelo bakomi koganga ete tolanda makambo ya babokoko tosala boye, ce sont des hypocrites. Bandeko, nani akoki koyebisa ngai ta na internet ntango kolanda émission oyo akomela ngai, nani akoki koyebisa ngai ete congolais nini oyo babengi na parmi bakombata oyo penza alandelaka mibeko ya bokoko à la lettre de A à Z? Nani? Soki alobi azali moto ya lokuta mpo na nini? Bandeko, bakongolais nyonso oyo ngai nayebi oyo bazali ya na poto, congolais nyonso oyo azali ya na poto, nazali koloba yango bien. Bandeko, kaka bato bazali koganga mibeko ya bokoko, mais botuna bango, eske mibeko ya bakoko na biso ekoki kopermettre yo okota cave? Wana question na tuni na jongeli lisusu, yo moto ozali koganga mibeko ya bokoko,
Mais soki tozongi mpenza na ndenge ya culture ya mibeko ya bokoko, eske mibeko ya bokoko ekoki kopermettre na moto akota cave to kolembula ndenge tokoki koloba na ndenge ya bien nde kolembula nzoto ya mama, eske ezali permis? Me bato bazali kokanga mibeko ya bokoko bandeko, bango moko ba champion na makambo etali cave. Po ete lelo ata na baluba yo kende kaka na kati na ubia na esika ya famille ya baluba kuna na Congo, loba ete mama omoni ndenge ezali boye ngai na kotaka cave na liaka mwasi na ngai nzoto na ye, omona ndenge nini ntango mosusu okomona mpe bakobengisa réunion, basali réunion mpo ete basukola yo mpo na yo bakomona yo neti ozali okomi mobali ya libabe. Mais ebele awa na poto ntango bolobaka cave, eske na bokoko na biso bango bato balakisaki biso makambo ya cave to ezali bamakambo bamindele nde babandaki kosala biso mpe toye toluli yango? Okomona mwasi mosusu mama combattante, mais mama combattante wana okomona ye mpe liboso ya kamera azali koloba ete biso ifo tosalela kaka bibeko ya bokoko wana congolaise po ete babengi ye mama combattante. Ifo tosalela kaka mibeko ya bokoko, mais okomona ye na butu soki mobali na ye ntango mosusu azwi amati alingi abanda mbala moko okomonaka chéri lelo komela supa matembele te, supa matembele nde nini wana ekoma baterme na bango wana nde okokota cave te. Donc mpona kobaka chéri ozomata kaka boye lelo komela supa matembele te, mais okomona ye liboso ya kamera ye wana tosalela makambo ya bokoko totika ya bamindele, mais ntango ozoloba okomela lelo supa matembele te, eske supa matembele ozo kosenga bamela po oyo ndenge ozoloba bakota yo cave, eske na mibeko ya bokoko epermettre yango? Soki totali malamu na ndenge ya logique mibeko ya bokoko na biso eyebi kaka ete mwasi na mobali ntango baosala makambo wana mobali ya kobata asali ba makambo na ye esili, mais soko okei na ndenge ya bokoko loba ete tala ngai nasalaka bo nazwaka bona, oyebi te ke ezali scandale mpona bakoko oyo bavandi kuna na bamboka, eza scandale. Bakoki kosala cérémonie mpe babomi ngombe ya mobimba mpe basukoli yo wana makandisi ya bokoko. Mais tala sikoyo ntango bino bozoganga ete bokoko oboyeboye, mais na makambo ya cave bozokoka kotika bokoko yango te mpo wana ezali elengi please wana nde ezokomisa bino na lola. Mais tala ndenge bozalaka bokoko tosala boye te, hypocrisie bandeko. Taboyi te moto na moto aza na culture na ye, mais bobanda koimpose na moto te. Oh non, bokoko osala boye te, yo il faut sala boye, bolata lisusu bameshe te, ekomi nini bandeko? Liti yango ya Congo bakomi kolandela bato bavi na bango à la lettre, ekomi lisusu bamama balata bameshe te. Bandeko ekomi somo ekomi somo ndenge tozali koloba bo bato ekutu bakomi nanu na Congo te, tozali kaka watala ndenge bazali koimpose ebongo soki bopesi bango bokonzi bandeko, soki bopesi bango bokonzi ekozala somo. Tala kaka modele bazali kosala ezali mawa. Naza kokamwa mingi mibeko ya bokoko ndeko moto na moto azali na culture na ye ayebi ndenge nini alandelaka yango. Yo koki koya te loko na poto mwana mutu moko boye mayele mpe eza na mutu te oza koya kotelema tolingi lisusu te boletaka basuki ya bameshe bosalaka boye te bamakambo ya mindele, mais okomona mwana mobali yango aza koloba ete tosalela makambo ya bokoko bandeko ntango akotaka kava bosali bokoko bandeko wana okomona ete soko otali na elongi na ye mbanga nyonso to ekomi neti moto azwisani ya madeso alembuli epui basupu ekangami ne na pembeni mpe bato bongo na likambo ya kave bandeko deux fois te. Mais ntango bakotaka kave wana babosanaka bokoko
bayebaka teke il faut balandela à la lettre na oyo etali likambo ya bokoko awa na poto. Donc yo ye awa na poto mpo na politike oyo oza kosala okomi lisusu koyebisa bato ete non tosalela na kanga makambo na ndenge ya bokoko okomi yo ozali moto ntango mosusu ya Équateur bokoko na yo na bokoko ya moto aza na bakongo ekokani te ndenge nini yo kooblige moto wana non tosalela bokoko sikoyo yo oza kotalisa ye bokoko na yo ebongo sikoyo bokoko na ye atika yango mpo alanda oyo yo oza kotalisa ye. Alors toyebisi na bino sikoyo bakon mbata bino bato bozali koloba ete tosalela bokoko bamama balata meshe te basane bon botika mpe makambo ya kokotaka cave mpo ete tosi tozwi bavérité bozali bachampion ya kokota cave mpo ete na makambo ya bakave wana ezali bamibeko oyo ya bamindele botika mpe yango bino mpe bamama combattante oyo bozali koloba ete tolanda kaka bokoko tolanda bokoko bino mpe bamama combattante wana botika mpe kolelaka epa bamama na bapapa na bino ete bolingi cave basi bakoma na baterme na bango la papa yo ozomata kaka boye lelo komela supu ya bitekuteku te yoka baterme bandeko basi bapesi yango na nkombo supu ya bitekuteku vraiment yoka kaka supu ya bitekuteku nani akoki kozala na ide ke bakoki kosurnoma yango supu ya bitekuteku bandeko ndenge ezali wana ko bango bakomi kosala babiloko mosusu ko na ndenge ya cash mpo na kolinga kokosa bato mais boyebaka yango ete biso mpe toza na bino mayele ata bobaloli likambo ya cave botia yango ke osupu ya bitekuteku toyebi yango deja mpo na kokosa bato te bino bokotaka cave te ale bobaloli terme wana bokomisi yango supu ya bitekuteku papa lelo komela supu ya bitekuteku te vraiment apres baye balobi yo bokoko moto na moto aza na culture na ye ya kolandela kolinga te oblige moto alandela azwa culture na yo mpo ete tokomi ya na poto lokola babengi yo combattant bobanda kosala n'importe quoi malgré bamascarade boza kosala bozwi kombo ya cave bobaloli yango ekomi supu ya bitekuteku bino bokanisi bokokosa nani bozobosana ete biso mpe totimba kaka na bamasolo papa ndenge ezali wana oyebi ke ndenge ezali wana yo ndenge ozali wana lelo mpenza supu ya bitekuteku mpenza bandeko vraiment likambo kokama papa Roger napesi yo maloba. Merci mingi mama Rosalie pona kopesa ngai maloba bandeko babolingo il faut koyeba yango ete ndenge tozali awa na bapoto bato na bato bazali na modele na bango ya culture na bango ya bavillage na bango oyo ndenge bayebi ndenge nini bakoki kolandela mibeko ya bokoko na bango ezali teke yo kongole moko bobimi kaka quelque part obandi koya koyebisa bato ete bolanda mibeko ya bokoko bolata bameshe te bosala boye botika babiloko pamba wana eza badistraction wana eza babozoba parce que yo mutu ya bandundu oza na culture ndenge moko te na mutu ya Équateur. Alors pourquoi beaucoup même obligé bato mosusu balanda culture na bino? Alors soki siko bokomi koloba ete bato nyonso tu balanda culture na bino bato Équateur, donc toyebi siko oke ntango bozali kokotisa bato na kati ya culture na biso na kati ya culture na bino, donc siko bango baboma culture na bango makambo mosusu bozali kosala il faut botalaka baparamètre ya makambo susu po ete wana ekomi buzoba na miso ya bato ezali lisusu kitoko te. Tika moto asala culture na ye a respecter culture na ye na ndenge ayebeli bokoko na ye eza teke yo moto koya non lelo bokomi koya non tondimela nzambe ya papa Simon Kimbongo bani ndeko bango moko ba vrai kimbangiste ba obligé mutu te po ete alandela kaka abandaka kosambela nzambe na bango abandaka kosambela papa Simon Kimbongo non ba kimbangiste bazali ko respecter même liberté ya baninga. Alors bino banani boye wana poto bokomi il faut bolandela nzambe ya kimbangista bolandela boza ba hypocrite
boza ba hypocrite pe ba makambu nyonso bozali ko sala awa na poto bozali kaka baza komona bino kaka ba aventurier boyaki awa Congo eza na matanga musique ebeta te ba makambu ebeta te mais botala Bokechu premier ye moko soki Bokechu dernier monoko supu boza komona ye moko aza kokenda babote kobinaka na bana basi oyo bazalaka te na bakaleso na sete bomonaki ndenge tolakisaki bino yango après alobi ke Congo eza na matanga est ce que wana eza sérieux to wana ezali neti baza kolinga kosakana na bato bandeko bato oyo tellement bamoni baza kokanisa bato nyonso baza bazoba baza koyeba teke bato ebele baza kotala bango me mingi mpe baza koloba te me baza kotala kaka bamakambo bazali kosala boza koloba lelo makambo ya culture mpona tolanda culture ya bokoko na biso oui ezali malamu mais ntango bozali koloba ete culture ya bokoko na biso ifo kolanda to est-ce que bino moko makambo ya kokota cave botiki yango déjà po wana kutu soki tolandeli penza tolobi penza tovandisa makambo na mesa penza bareunion salama wana kutu penza soki ata bakoko oyo ya makambo bokoko bino bozoloba bayoka eloko wana bakoganga boko bana bino bosalaka bamakambo ya boye bakoganga mais bino moko bakombata bachampion ya makambo ya cave ti boke kochange yango mwa même terme osupu abitekuteku mais boyebaki teke biso mpe totimba tosi toyebi te basali kaka donc bazwi kaka eloko yango bachange kaka kombo bakanisaki ke biso tokozala kidiba bango na bango basi bayebana okanga papa lelo ndenge nini supu abitekuteku okomela te bani nzoka nde eza baterme ya cave mais basi batimbeli bango okomona bamama combattante na bango baza koboya pe tolandela makambo mokoko mais bango moko balinga makambo ya cave awa soki bolobi makambo ya bokoko boboya pe makambo ya cave tokoki kotambola na baregion nyonso soki mpenza babi bazo makambo bokoko me kaka kosouleve point ya cave soki omona teke bato bakopanza ntango mosusu mpe omona mpe réunion monene esalami babomi ngombe mobimba bakoma amande mpo na likambo oyo outi koloba me tala ndenge okoma champion ya cave awa okomona tata mosusu akobenga mpe oye combattant me tala okomona so azokota cave mbanga nyonso te ekangami mpenza ekangami basupu ondire basupu oyo ya dongodongo okomona ye nyonso miso eteli akomi neti mutu moko boye oyo aza soki na nini toloba ndeni na so intensive azokoka su te donc miso eteli wana ezokota cave ondire mbu azolembula soki nini wana mais ye moto liboso aza koya bino bato bosalela bokoko bino bamama bolata lisusu baperiki te mpo ete bokoko mais tika mpe makambo ya kokotaka cave vraiment olobi ke ono bokoko mais ntango ozoloba bokoko yo moko na kati ya terrain awa ozo kosalela bamakambo ya bamindele epuis bamindele wana koko oyo oza koboya bamakambo na bango yo moko baza kolesa yo baza kobomba yo soki olingi makambo ya bokoko te olingi makambo ya mindele te alors zonga na Congo kende na kati ya village okende korespecte makambo ya bokoko ntango bolobaka mama ki mbavita kuna na bakongo est-ce que nani ayebi ata tombu ya mama ki pavita esika ezali bino nyonso bobelelaka kombo ya mama ki pavita ata mutu moko ayebi te mais kaka makambo mama ki pavita boyeboye ntango bolobaka na bapaster ke bino bovanda kuna na Congo bozo koyelelaka na koya na koteya liloba na poto bozo koyelelani mais bino mpe ntango boza koteya liloba oyo ya mama ki pavita na poto nani aza na besoin koyoka mateya ya bamama ki pavita bokende bosala batourne na baregion nyonso ya Congo bolakisa bato expérience ya mama ki pavita mpo to bolobika ezali nzambe ya bokoko mais bozali koteya yango na mabele ya bamindele pourquoi mpona kolakisa ete boza na ignorance totale ntango mosusu bokanisaka ete bozali mayele mais ezali mawa mpe pasi toyokelaka bino mawa ntango tomonaka badéclaration mosusu bosalaka ezali pasi mpe mawa bamama mosusu bapapa mosusu awa na poto
bakoma kozwa neti système ya makambo nani culture na biso nzambe ya bokoko to respecter bakoma kozwa yango mpona baraison na bango personnel. Ndeko yo soko ozali na mwasi na yo na ndako, soki lelo mwasi na yo aboti me bandeko papa mama il faut yo papa oyebaka mpe ndenge ya kosunga mama. Bapapa mingi bazalaka wana makasi na bango kaka mpona kotia zemi, me soki mwana ye beba botami alingaka kosunga ata mwasi na ye te, wana ndakomi kotelisa mwasi na ye sikoyo ke ah non culture elobi boye il faut kotosa mobali. Oui, culture il faut kotosa mobali, me mwana wana aza ya bino mibale no. Mwana soki asumbi il faut kopangusa ye. Mobali mpo kokozwa mwana opangusi ochange okushi banini obongisi mwana mpo aza mwana na yo. Mais mibali mingi ba congolais ngana koko sala boyete ngana za mobali okoko sala boyete me owelela ko botsa mosi yango pona ni elengi ka pona ko botisa soko tali peta ko bazalaka bazako luka bana yango tango bazaka na moment ya ko sala ba rapport sexuel pona ko tia ba sixième tala ndenge bakomaka. Mais soki bana ngo baye bakomi ko lakisa siko ke bango bande baza mibali ya solo alingi même ko changer mwana te mibali mosusu bakomaka na point même ko mona ke mwana penza na buto azolela mais alali na ye ya azo optika kaka mwasi la mukapo mwasi ndasala makambo nyonso. Non, il faut ko aider pe mama yo papa ko la mukana butu wana mwana zolela ozwi pe mwana obandi ko bondela ebani mais mibali mingi bakaso mwana zolela bo mwana pesi mukongo azwi makola mukongo asie kamisi yango soki ndeni azwi makola gumbi afiniki ko ete ti na mutu po nini bakelela mwana nekota ete. Il faut moko pe koyokelaka pe bamama mawa bozalaka ba les premiers mpona kobaba soki batali ndenge yanga nalobaka bandeko biso bandeko mibali à un moment donné ba raison msusu topesaka ezalaka na ntina te ebongaka mpenza bazwa moko msuku bafilme mpenza ndenge batate oyo bakomaka ke ndenge babilakisaka eke bango nde bapatron soki ekomi ke likambo ete asunga mwasi azolinga osunga mwasi te mpo olakisa ke oye nde mobali ya solosolo mpo ete coutume elobi il faut korespecte mobali mais il faut korespecte mobali mais bongaka mokolo mosusu bazwa mpenza filme ko batalisa bino bandeko ndenge bato wana mibali wana bamibengaka ete bango nde mibali ya solo ndenge ezalaka ke mokolo mwasi akangi makolo alobi kokozwa te ndenge bakomaka akoki même kobanda kobeta ba masolo ya lokuta po kaka mwasi afungolele makolo okomona même kofukama mwana zoflate kaka po mwasi afungolela ye soki mwasi asapesi nzoto ntango ekosila alabimisi sikoyo ezaleli na ye. Il faut koyebaka yango ete bandeko babolingo awa na poto mobali oza na droit ya kosunga mwasi na yo po mwasi mpe ndenge alakala soki bebe azali wana bandeko bamama bamonaka mpe pasi yo papa batikela o bebe kobanda ntongo ti po kozala na ye na banzi kokoka te. Mais soki basengi yo kaka mwa service moko ya moke mpona bebe na yo mwana na yo okomi kotalisa mwasi ke yo nde moto ozali chef de famille. Non, ngai papa Roger naza koyebisa bino ndenge bozomona ngai awa nayebaka ndenge nini ya kosunga mpe mwasi na ngai kotia ya l'aise na bana na ngai nyonso tu na bana na ngai mibale oyo naboti nazalaka wana bandeko naza koyebisa bino ya solo. Soki mwasi na ngai aza na bebe soki bebe na butu ameki kaka kolela bandeko nazalaka le premier ya kolamuka avant kutu mwasi ye moko abanda deja kosa nazalaka ata mwa mbebe azalaki pembeni ya tolo na ye azwaki mwana tiaki pembeni ya tolo ngane nazalaka okomwa ta mosu na lamukele nakomi deja kokarese ta mosu bebe na kobondela ye banini mpo nayebi ete mwasi na ngai na moi mobimba asalaki mingi il faut quand même nasunga ye boyebi ke tala kaka mwana donc mwasi na yo na moi asali akipe mwana kobanda tongo tina pokwa na butu pe ya lali il faut kotika mama se reposer soki mwana leli en tout cas ngai na telemaka bandeko na sungaka ye yango nalobaka ete bandeko libala mwasi na mobali po libala ezala malamu eza kaka compréhension ya bino mibale eza na bamabala mosusu okomona ete badiscussion mosusu basalaka ya makambo moko ezanga ntina okomona mpe libala ekenda kokufa alors ezalaki likambo oke oyo bavandi mpe basololi bayokani babongisi yango un temps
mais kaka na buzoba kaka ya compréhension moi c'est lingo tombola mapeka mobali pa lingo tombola mapeka allez oya lingo yokela moninga te bakepe na divorce wana nde eza buzoba bandeko mibali soki obotisi mwasi na yo mwasi azali na mwana ndeko yo mobali ifo koyeba kosunga mwasi na yo surtout na butu nayokelaka basi mpenza mawa na place wana tuka nazali koloba yango nazali kobeta sete nayokelaka bamama mawa ntango ezalaka komona mwana azolela natali ke mama depuis moya bande kokipe mwana oyo kaka nayeba makambo nyonso kochange babilamba kosukola yeba nini me na butu mpe nde azolela boye tikanga papa nalamuka nasunga ye yango na ngai nasalaka devoir wana yango nayebisaka bino bandeko soki oyebi basekele oyo makambo etali libala boza koyoka na bien na mwasi bandeko naza kokosa bino te bandeko mibali okomona meme na mosala esika oza kosala makambo nyonso pepele obando kama bamakambo mosusu mpo lupemba ndenge makambo ezoyela ozokomprendre te meme bambongo mosusu oyo kobanda kozala ezoyela o boye ozokomprendre te mais soki obandi kokomisa mwasi na yo ya ndako esclave ndeko wana nde yo moko oza komitya bablocage sans komiyeba oyebi soki mwasi aza na motema kofungwama mpo na yo mobali eza neti mpe banzela na yo ya misala nyonso to eza ya kofungwama mais soki mwasi akomi kokangela yo motema kobombela yo makambo na motema kozala na bakanda na motema ndeko eza neti azo kokangela yo nzela mpo nayebisaka bino mokolo moko nalobaka ete bandeko bobosana te ntango nzambe akelaka mwasi ntango alamusi ntango akeli mwasi akelaka kaka te kazwi moku ya mobali asali ye na suka na yango apesaka mwasi secret fungola ya bonheur apesaka yango na maboko ya mwasi mwasi oyo azali kotambola na ndenge ya malamu azali korespecte mobali na ye ye nde moto azali na fungola ya bonheur wana alors yo soki mobali ozali kotambola malamu na mwasi wana okomona ete banzela na bino ekozala pepele meme ya yo mobali bandeko mpe nayebisaka bino oyebi mpe nakoki koyebisa bino ete mwasi ya ndumba ndenge tolobaka mwasi ya bula na vie azalaka te mais ezalaka nde bacirconstance nde moto etindaka ke mwasi afranchir betape wana ekibula ya nini mwasi a perdre contrôle alors lelo nakolobela yango nanu te mais nakoyebisa bino nakotalisa bino mokolo mosusu na émission mosusu nakosala mpo nalakisa bino ke mwasi ya bula na vie azalaka te mais ezalaka nde bacirconstance nde yaka kokoma ete mwasi akomi kofranchir baetape mosusu babengi ye bula ndenge moko mpe mobali ya bula azalaka te mais ezalaka bacirconstance mosusu oyo ke toyaka kokutana nango biso mibali nde okomona ete mobali a perdre contrôle akomi kopase baetape mosusu babengi eke mobali ya bula mais normalement ntango nzambe akelaki mwasi akelaki mobali akelaki biso na titre ya kibula te to ya kindumba te mais eza bacirconstance mais mokolo ezali tokosala émission ngai na mama kozali tokotalisa yango tokomema bino mpo tolakisa bino ete na vie mwasi ya bula azalaka te mobali ya bula azalaka te mais eza nde bacirconstance mpe tokotalisa bino bacirconstance yango nini etindaka ete mwasi akoma na etape ya kibula mpe mobali mpe akota na etape ya kibula mais lelo tokomi nanu wana te tokotalisa bino yango mokolo mosusu bandeko na kosenga na bino ata ndenge tosalaka baémission na biso mpo tozalaka na programme soki ntango mosusu tolekisi yango te na oyo nauti koloba bandeko boyebi adresse na biso bokoki mpo bokoma mpo na korapele papa roger oyebisaka biso boye okotalisa mpo na émission moko bolobaki ya mwasi bula azalaka te banini bokomeli biso mpo na korapele ntango mosusu tokosalela yango mpe programme mpo na tolekisa yango me bandeko mibali na koyebisa bino bozwaka basi na bino neti baesclave te mpe boyeba na korespecte bamama bokomona makambo nyonso kokende malamu mais mpo na bino bato bozali koloba ete nzambe ya bokoko to respecte culture ndeko bato misusu bazali ya barespecta mpe baculture na bango mais basalaka makelele te mpo na kolakisa bato na respectaka culture ngai na respectaka culture na nga mpo na koya kosala makelele liboso ya kamera te bavanda mpe kimia mais bino bato bozali koganga ete boza korespecte culture mais batala comportement na bino yo combattant oza koganga ete oza korespecte culture ya bokoko elobi ete yo mobali sala tu bala mwasi na yo mpo ete bozobanda kosala libota mais yo osalaka yango
tine loza na poto mosala na yo kaka soko sali oza ko sala mosala na yo na fin du mois okoma même kolongola mbongo moko ya réserve pour que ne kosala ko baba na ba vitrine. Est-ce que wana za culture ya bokoko? Yebisa biso wana za culture ya bokoko bandeko. Oyebiko mibali mosusu bango moko ba mimonisaka pasi pour rien. Bala mwasi na yo ndeko otia mwasi na yo na ndako kozala l'aise o mene vie normale kenya ko kendeke ozako salaka ba mbongo ya konzo ponini ok soko zimbongo na o sala même mbongo ya réserve ko chaka ngona réserve ok oso calculer du premier au 30 pona ko kendeke ko baba bandeko na yebisaka bino tangu nyoso mibali o bakende ko baba na ba vitrine ba mona kapasi mais balobaka te. Ngai moko papa Roger va pena bala pona kozala hypocrite to leka biso nyoso na betapo na bandeko basi ya ba vitrine wala ko bazate ke basi moko yoko betela tolo oloba ite ah non nazoke dependa kuna na zales bazanga les te bandeko kuna soko keiko moi sikutu makambo yozo kanisa ite ah moi c'est peso tendresse kuna zalaka te kuna moi c'est zotala en 2 minutes bandeko e bongo yo bandako baba soki o nini ni wana ye no kite bon limbisa mais il faut te poloba soki mai na biso mibali ye no kite bandeko okomona tango mwasi wana moni déjà que minute elingi koka po bango tango yozo baba yezo tala kaka montre tango komona kaka ke minute na elingi koka ezoya te abandi déjà kobeta o bambata na mataku wana déjà za signal est-ce que wana penzo za calme tala kaka ndenge eloko ngo elingaka ite soko zo sala yango ozala à l'aise okende nango tina suka mais siko wana okina ngo na suka te surtout ba mibali bazala ke oyo ke ba bwaka ka nokite tala kaka siko za déjà so komi na niveau moko boye mba yango pezo ete ba komi ko beto déjà ba mbata na mataku oga 1 minute 30 secondes wala baza ko beta ba mbata 25 secondes tala nan wana ezali vivre vraiment yangana tango bomona ba papa mususu liboso ya caméra bazakolo ba soki basi na biso Kongo balingi na bango te ba vanda to ba lokena ba vitrine ba lo ba kanga bango tika ba lo ba bandeko mais makambu ba moni saka bango kuna na ba vitrine ba mona ka makambu na bango bandeko sala ba rapport wana na mwasi na ya ndako ozali à l'aise ko kende kuna ba komi ko betaka ba mbata na mataku ba ni ba mona ka makambu tala sikoyo mobali obimisi na nunini yona te bakati yango siko ekomisaka kanda so bande ko nazo yebisa bino soko moni mobali ata na ba Hollande wana na ba vitrine na ba Belgique so moni ndeko mobali moko azako ya ba direction na moni elongi kangi nazako pesa bino déjà signé soko moni azako ya gabo elongi ndeza ko kangama seke kuna ba uti ko kata 1 minute na ye a komisi tu na suka te ba beti ba mbata na mataku ba 4 minutes donc na mai na yo na zongi na ngoso ko pesi e komisi kanda alors yangana ndeko yo moto ozali ko perdre temps na yo bala mwasi na yo ozala l'aise mais to kolobela makambo wana to kosalela ngo émission pona ko yebisa ba mibali oyo bazati lelo na ba idée kaka ya okendeka na ba vitrine eza malamu te boza ko lekisa na bino pour rien mama Rosalie nazongiseli yo maloba. Merci mingi papa Roger pona kozongisela ngai maloba. Vraiment papa Roger outi pe ko kotisa sujet moko penza ya kitoko na leli yango na sepeli na yango makasi pona kotalisa pe ba papa oyo balingaka vraiment ko ede basi na bango te tango bebe azali na kati ya libota. Vraiment papa Roger olobi eloko ya solo po ete biso ba mama to nyoko amaka mingi tango bebe azali na kati ya libota ezali na ba mibali mosusu komona ete na kati ya butu surtout soki bebe azali kolela okomona mobali azwi apesi mokongo alingi kuta tango tala yo mama te wana makambu na yo lingana nuko kalme wana makambu na yo omoni wana ekomi wana makambu na yo mais pona ko baba wana nde bokombolakisaka ete bino nde boza bana ya mawa wana boyebaka nde kobondela mais soki bebe ye na kati yeba na kosalisa mpe mwasi na yo yango na papa Roger nazali kofelicite yo ezali ya solo eloko elobi biso bamama tokomaka na pwe moko komona ntango mosusu so olalaki na kati ya butu mwana aza kolela papa pa koki koya kozwela o mwana mpenza kalme mwana oyebi ke esalaka biso mpe bamama mwa esengo
soki papa aza kosala babiloko bopisalaka tala yango na nazali koloba omoni bamabala mingi eza kokufa na poto eza kokufa nango mpe kaka na makambo moko ya mike ezanga ntina mpo oyebi mpe bamakambo papa roger uti koloba mibali mingi mpe na basi na bango kaka kolela ya mwana na butu mwasi ayebisi mobali edenga bani mobali asiliki bani komi ya koswana bani ememi bango mpe ntina divorce alors ke badiscussion moko inutile mwana mpe ya bango moko kaka yango na bandeko il faut boyebaka ete biso mpe bamama tomonaka pasi vraiment soki papa roger ndenge olobi oyedaka mama na ndako osalaka malamu ezali mpenza malamu ndenge wana omoni nde ntango tozalaki na baafrike ezalaki tobandaki komona yango normal soki mwana aleli etali kaka mama me sikoyo ndenge tokomi na bapoto toyei komona ete vi ndenge biso tobandaki kokanisela ezali bongo te il faut partage ezalaka mpe soki lelo mama alobi ete bon lokola yo mpoza kolingana o bamakambo ya koyedaka bana te antuka nalingi lisusu mpe obotisa ngai mpe te azwi akangeli yo makolo wana okomona papa akomi kobimisa baformule nyonso tu ndenge nini babondelaka mpe mibali bazala bato te mibali bazalaka wana soki oso okangeli ye makolo wana akomi kobimisela yo bamaloba moko bandeko aza meme capable ya kopangusa yo makolo mpo loba ete mobali oyo achange me soki amati kaka babi bandeko omoni ezaleli na ye ebimi ondire namonaka ntango ezalaka ete babimisi nanu mai na bango wana te ondire wana nde bayebaka korespecte basi wana komona bakomi neti bana mawa soki alie te soki ameli ti te bandeko okomona mpenza elongi ekomi ya mawa yo moko mpe na sa motema ozoyokela ye mawa olobi vraiment azanga mobali na nga banini me ntango kopesa yango soki kaka sa bwaki bandeko omoni bizaleli na ye wana ata apesaki yo promesa ya na kopesa mbongo soki nasilisi wana ntango otuna papa kasi olobaki okopesaka yo mpe ozali mwasi ya libala kaka kosengasenga me yo moko moto olobaki te soki osali boye na kopesa yo boye sikoyo baluki omoni ezali pasi mpe mawa bandeko babolingo wana surtout tobakisaki yango kaka po ete makambo tolobi lelo ezalaki surtout mpona kolobela makambo ya bokoko oyo bato oyo bakomi koimpose biso lelo na poto tondimela kaka bokoko ya bango oyo bango bazali koloba bokoko na biso bamakambo ebele lelo bazali koloba ete bamama balata basuki ya bameshe te me basi na bango na kati ya ndako balati basuki ya bameshe baza koloba tolandela bokoko me ntango bozali koloba bolandela bokoko ntango bino bosalaka makambo ya kokotaka bakave oyo lelo bosi bobambi yango supu abi tekuteku bokanisaki ete bato bakoreve te bozwi kaka bobaloli forme suki abi supu abi tekuteku mpo nini boyebisa na bato indirectement makambo wana kave tolingaka te me tosi toye kotimbela okomona mama combattante ifo tolandela nzambe ya bokoko kaka bamakambo ya mindele nzambe ya bokoko me yo ntango oyebisaka mobali no papa lelo komela supu abi tekuteku te wana obosani teke ezali mpe ezali interdit na nini ya bokoko hypocrisie please oyo bazali bato kolanda te bandeko tozala mayele soki toza mayele te bandeko bato oyo ko bakoki komema biso na banzela mosusu oyo mpenza oza komona ete baza komema biso na ndenge ya bozoba mesange tomiyeba yango na bandeko babolingo oyo tozalaki na yango wana bozala kaka bisika bozali nde na nsima ya bangonga tokotalisa bino basango tobombeli bino ya radio Zumel 1000 merci bandeko babolingo na bandi duti kolanda émission na biso oyo tosilaki kolekisa yango po ete boyeba basango nini oyo bino bobande kozela na bandi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bofami na bandi ete mbala ya nsima biso boto Zumel 1000 tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo merci mingi www.zumel1000.com ezali wana mpona bino na bandi ete bokozala dessus te nsima ya bangonga nde boyebi nini oyo tobomeli bino merci